C'est ça accueillir. Non, c'est pas accueillir. Si tu les cherches, l'accueillir. Donc, on va provoquer donc, c'est ça. Donc, ils ont pas mon qu'on a le bagarre. Comme il a fait à carrière. On avait quoi? Fallait que tu aies tierce pour assis la succo. Mais qu'est-ce qui se passe ici? N'allons comprendre. Pour assis les noms, dans s'il y a mais tu as le tierce. Ça, c'est tout bêtement partout. Tu as dit à ma bé. Ça, on peut nous comprendre. Ils ont un nom de 107. Est-ce que combien bas? Hein? Donc, est-ce que comme il me dit à ma bé? Comment tu as bête, mais tu as au kaka. Voilà les conséquences. Fallait maintenant être folle. On avait quoi? Fallait folle. Bon, ils ont niveau ya babiso. Amon on a raconté. Maintenant on s'est retrouvé dans mboka mozo imbanza mateka zuki bina. Banzango. Vous comprenez que moi mon tour et comme na moi dégalage. Mon tour qui santé, ça qui sentiment ba maraito, ba maraito. Ah, koto wana ba yambaye. Banda bota maske da kenda kuna. Banda kenda internet ya Gescom na mwanda. Akenda ate golwa. Banda wana kenda su. Beta masolo ba chana bango na zokanga fort zokanga na koto nini zo beta ma partout ya chante comme zo yango na mitu kanga c'est pour les filles un garçon to ko sula ni non kwanga ya mobali bina donc mo de ba vanti ya na bina ka boy na ba mettre na 1 cm na mabele mutu répéter solo mais ye mabele o mo de ke buzoba fallait bina ba ninga na lo mibali o senti biso bina bizo bien o fandia Aki fouendende, au senti, dansement facile. Balobi Kin France Télévision n'est ma cam. Aux besoin de film bien, autant la émission bien. Kin France Télévision n'est ma cam. Chaîne Moya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so to ba minte. Tout ça n'est ma cam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique, masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais. Nous avons la personne au monde master mo ça la émission programme Yannick Wenge Yannick Wenge yonde makam. Kin France Télévision n'est ma cam. Ça n'est ma cam. Ya voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Vous êtes sur Kin France Télévision, meilleure chaîne d'actualité. La chaîne qui vous informe à chaque moment, parce que vous informer, c'est notre souci majeur avec le vôtre. Yannick Wenge Motatonda na Kibonzambe. Vous savez bien, émission au rapport à la Congolais, au Yotome Kakampe, sur l'actualité. Les Aralambo Kanabiso. Merci beaucoup à mon partenaire Jomar Soudi depuis Australie. Moutaoussa Malamu. Nakatia Kin France Télévision. Nous sommes ici à Kinshasa, toujours pour cette émission. Vous savez bien. On est là pour vous informer. À travers cette émission, je reçois pour vous Madé Swabana, artiste Madé Swabana, sapeur. Bien, il y a des rebelles forts. Avec le moment, c'est un peu de parler sur l'actualité. Il va faire son entrée. Madé Swabana. Yannick Wenge, pas comme les autres. Santé. Il y a un rôle investigateur. Santé vraiment par la grâce d'Allah. Madé Swabana, Kinshasa, Balabala, Mboape, Kinoso, Soujana. Ndombolo, Lokolo, Kongo, Biloba, Loba, 49 MP, na Maramba, Bilamba. Mokala, ya Ferregola. 49 MP. 49 MP, na Maramba, Bilamba. Donc, Bilamba, Fouta, Langote, Tikango. Bah, Natikate. Nazaka, on a des filles par rapport à Yagé. Donc, Ebiga, Marambo, Nenge, Zalilaka. Donc maramundenge zalilaka na kati ya mboka toyebike biso tu zabatu oyo to lela bilamba po moto abota maramutakala après na sima ba eko kunda na bilamba donc biso bilamba ou rien donc kopo oyo eza kopo moko boye oyo ke nazaka na posa souci na ngana la 500 députés na kati assemblée. Donc on souci à 500 députés na kati ensemble. Ngai na ela bango bilamba te mena la classement. Pour ba déspiter na biso donc bazana ba personnalité bienfaisance mais il a tellement bala tela nga lo ali banda nga sepila nga na ngoti. On va député. Ouais député. OK donc yo pesa bon style là. Ba ko ba coup accélérer ndenge papa imbatikela ngai. Voilà, merci beaucoup Madé Swabana to beta lisolo par actualité et pas faire rigola. Mbutu mtoroti tubidi azali banda c'est je crois azali banda c'est les azali banda
Marc Aouz libanda nani pardon nani animateur Kunzardo libanda na habité nini ko sala bandeko ba artiste musicien oyo ya faire rigola ba kende bakabasele ba ko kweya bakabasele ba ko longa mouvement problème ezani te wana pena eza grand mouvement J7 ezala groupe d'accompagnement te J7 ezala état d'esprit on se comprend J7 wana bato ba comprendre rati wemba ezaka soka siliki soka na gouvernement J7 o ba camp franchi hein ba camp franchi ba bimi soko mo ba vena ngai ba richement ni ansi les sel donc ba vena ngai ba plus impangi ba bimi donc c'est que défi wana aussi là donc J7 c'est état d'esprit soko ça moto ozana état d'esprit te okoka J7 on se comprend donc bato ba kei wana eza bato moko boye manque à conscience trop de 12 et 12 te a faire rigola sia kola 12 a suna tante yemo 12 malin aza suna ta kabola 12 na ba petite ya mo pesa 1 yo ko kanisa lo 12 nzoki za 1 pour faire ndeti moto la na jeune wana ntilili aza na ba vocal maza na manque ya coalition ya chanson aibi ko tsakerte donc fallait yaza la pension yazo zelaka ba memaye na poto akepekite watana ezaka de makambo tozo kimile po soko koki grandeur ba ya to kokita pa liki po leki kuno ko bima le meilleur po moto to rolonga pas faire ata zaki kizengi père Richard Mali premier nani ka pona mayelo ya moki a 8 balubasa bazawana ba rize ya gola ba manche chon le biter donc hier o imbela totali koto shawala za totali koto pe na ba animateur tozo mona masana ngai gol bazongi gol bazongi donc ce que tout pideur au savoir ya gola kanga coin bro oko bon donc tala ba biloko to sala siko masa zongi to tala boye bidi basali malamu na Adidas arena pour mon ambassadeur pido aza DJ oyo DJ est animateur DJ oyo to transformer yi pour faire rigoler la transformera Tupido le comme soit DJ oh mais azaki DJ ngai mutu na sala po tupido fana na J7 na linga ko lobela ngote po efutanga iti on comprend ba mise bana mo ingratitude na bango ngai dango ba bexi ba yaki na nani na Ritzinzele na pese mbote sika zali na États-Unis na vena ngai kali ya Jarka Fabrice Bolombi na États-Unis wana na mboka ba Gaston Bachala donc nazaki mutu moko boye nazo doser atuna avie mais orchestre ndeti ba opesa ngaki miate na bité zelo ko mona kaka zala patient un jour ikosimba donc ndenge pe ayokaka ngai ti lelo afanda pe nazo comprendre ete banda utapoto to mona na te ndela zo mona makambo ka ndezo kimile na rap banda uta poto sake aka rap na mona ete na rap moko natikali ko mona ete no na uti poto natikali ko mona ete na boule ezani boule na ye tu boule diamba pe boule mokili pe boule ballon pe boule donc na ebite sko boule na so ya diamba to ya lotoko to boule nin donc tu boule donc na ba boule na souhaiter nin pona azala zonga to kene to souhaiter na no même so Monique ils sous temps na été donc azaki na posa po dicha za na posa so mo instrumental la sa instrument na ye po nazo mona ga mikolo kalibas ya kusala makambo na ye na ndinga ki DJ akoma loa momboshi po iza ba moko ba rêve na bango donc DJ azaka na rêve na ye asutonga boîte asala makambo yo ba momboshi bazo sala donc c'est un peu ça voilà asa mo DJ momboshi kasi dubo na koloba ni yem dazo okesa mna azo yemba ba générique asala beti biloko malamu Adidas arena mibale soki moto azo comprendre ti ngai tata mokolo bona yo suko bendeli suna se refaire li suna ma conseil na mandoko pesa ye obenga pa ya mbagati ndesi ngai ba so moto betinga 3 vies na bengi o yambite wana laisse tomber pour ngai na personnalité bienfaisance kunza dans le monde Kunzardo na mona epe kala bo mona ni Kunzardo na mona epe kala mais na mona ba émission azoloba ni na émission pour nazo tala te position zati aza mona ndako soka tomboki aza na ba caprice na mais lobitanga ko kanzala ko zonga ka pa ya gola so la poto faire même poto te mon bébé ya za grande il retient pas même poto te ya za grande matin comment ba yom fo ba yebisa onde za grand yom o mi lobela ka ki grandeur na ote ndeti nga bo jamais na ko lobaka na za grand donc faut pas tunde ba sanga no ma de so ba no za grand pour tala ba œuvre salibo so nga mona ko mo mi lo ba grand c'est que na o mi ndi mate que na za grand donc so za grand il n'y a qu'affronter ses amis dans les répétitions dans les challenges plutôt donc il faut pesa lumière par rapport à Joël le ba masananga manager Syria Gola donc yango wana donc so azo se sentir culpabilité que aza sous grand yango continuer
Ouais, Kunzardo aza animateur moko asala pe ba œuvre na ye ou Simba donc je ne pense pas qu'il y a longwe izaka ba caprice ba musicien des ala kaka akosomba pe noa moko boye leki makasi akomwana melagi rouge akomomela jaune donc c'est un peu ça donc maintenant bi kaza na ndaku aza o to portera na motema na pesi mbote sikaza. Ok, merci beaucoup. Tout bétalant les solo pe à tout moni bomoni kota F victime kuna te komi na no boduka luki makambu na Joël Choko swana ba bengana bango ba sala boye mambebele bomono. Ah, biso makambo ba victime donc moto da ndimi azala victime ya likambo donc victime mabetu ekolata ye jamais na kolinga yo yani gwenge no telemi boye bozaka na ba eridi boye ko papa possible na ndenga ba Afrique du Sud nando benga bino les hommes victimes donc on sentir déception goya homosexualité goya libaka la pe goya buzobere goya kifunda pe kifunda on comprend bukanga lonzo goya donc au mona ke bozo ba victime donc za ba biloko mo fo ba kimela ngo vraiment jalousement pour bazada ba victime donc ils a bande de microbes ba bande des idiots donc bango ba gérama na bango bongo on aller ba bengana ba journaliste en répétition te faut ba bengana bango mais faut pas bengana bango pour bango moko balaksaki Empire du Mal est toujours été balganisé. Pour ça, il y a Empire du Mal. Quand on parle de l'Empire du Mal, il y a raté. Donc il y a paiement. Il y a paiement, il y a PDD. Donc il faut qu'il y ait des bons pour choisir. Donc Talara, la victime. Donc il y a des pour qui na ma finga na kati ya réseaux sociaux. Donc il y a des gens qui se soigner quand bango ba comprendre que groupe bateau bo so na bango ba plus que bango. Pour biso mikezo sala nana biso chanza leader na biso mobali motema mama sigli ya aigle jaune donc biso pena misali zo sala mayango moza ba communicateur tout ya papa Hervé ba ka solide aza na Côte d'Ivoire to mona ki plein bato bayambi e peso kende ko kotala bana oto bengaka ba azokoma na ba orphelinat kotala ko aider bana to mona ki. Ouais, donc, nani, Ferrigola, Azana Cameroun, donc, on est à Mokoya Moussala, n'a pas sali 3 ans ou 4 si je me trompe pas, à Kendarasu au Cameroun, donc, Bakomaka Koyemba Tuchizi, Suba Fandi, Bamoni, l'artiste congolais, Azalaye, été au monde à Yambika, na Tuchizi, pour Baby qui est vraiment Natika, où il travaillait, il travaillait à Camerounais, donc, le loup va savourer bien, et le loup après-midi à cause Diana Bissona Kisasa donc Ferrego la linga akolia na bato alinza papa moko ya bana ebi qui est orphelin qui ndengeni na orphelin pasaka vie na ye poye moko pas orphelin du père donc malgré maman Marie Maki Sazali na pisi mbote sika zali na baya chirigo la na baya roli mais au sentir pena que non aza orphelin ay bara pasi ya orphelin mais tout le monde peut faire fali pour balanzela biso wa na ki je crois to moni moi kay ne ba yambi pe fali pas moko ba artiste ozo sa pe fierté ya mboka na biso moni ya kende ba yambaki ah kete ngamona mona ki mutazo luka ba akiri ndeni botango yo kiti fali obiso ebaka numéro 1 ya ba P numéro 1 ya ba P oko kitambala moko banda obina fali il danse comme une nanzela il danse comme une folle répétez ça il danse comme une folle fali folle bi moi si il danse comme une folle. Donc là, il danse vraiment, elle danse. Vous croyez qu'une fali comme une fali là. Into N. Une fali là. Into In. Ino et voilà, je n'arrive pas à. Donc, je les vois comme mix. Okay. Il est mix. Une fali là. Donc quand vous la regardez, vous la trouvez que sa tête ça fonctionne plus. Parce que comment elle peut danser, danser devant les gens sans la musique. La musique qu'on danse et la danse qu'on danse sans musique, on retrouve ça dans une chambre. Mais comment elle fait ça dans la rue comme ça? C'est ça accueillir. Non, c'est pas accueillir. Si tu les cherches, l'accueillir. Donc, la zone va provoquer donc c'est ça. Donc les hommes on a le bagarre. Comme il a fait à carrière naïe. Fallait que quelqu'un tierce pour assis la suko. Pour assis dans s'il n'a mais quelqu'un va tierce. C'est partout qui c'est ça on peut nous comprendre et ça non ni nango 207. Est-ce que 207 ça ça yo do mati 207.
Non, non, au matin on te pourquoi esprit de monde. ah ce que yo air sur ngana ndela telembuto ndo beta masolo ba Chana bangwana ezokanga fort. ezokanga na kotoni Ezobeta ma partout. ya chante Comment comme yango na mitu ekanga. c'est pour les filles un garçon to kosola ni non kwanga ya mobali bela donc mo de ba vanti ya nga bela ka boy na ba mettre na 1 cm na mabele mutu répéter solo mais ye mabele o mo de ke buzoba fallait bela ba ninga na lwa mibali o senti biso bena bizobe ya ofandia aki fuendende o senti danse mon facile mais comment ba donc mutu amabe te meto otala kaka bao mpe bando kotala biso mpe totala bao bakosa biso na koloba biso mpe tokoseba bona ondima voilà les conséquences fallait maintenant est folle fallait folle. Comprenez vraiment, chers téléspectateurs, émission la la vérité, mais oya m'a dit soit bonne façon moi qui dans on a mourir là. Oh, na lekelo ndenge nini. Bon yo zo mona te niveau ya yaka na babiso awo. Amono na rakuti. Mais toi on se retrouver na mboka mo so imbanza mateka zo kebina. Banzango. Bozo comprendre te que moi mutu, et comme na moi décalage. Mutu qui santé, ça qui sentiment mutu ba maraito, ba maraito. Ah, okay, wana do ya mutu. Koto wana ba yambaye. Banda bota maske da kenda kuna banda kenda ka internet ya Gescom na mwanda akenda rate golwa banda wana kenda rasuti donc akenda rate iza golwa donc on senti que bat mo boye azana ba bilo mo boye cheye eza on a mokili soko zo beta tolo mingi yebaka kenzambe pe aokitsa yo mikitsa mpeka na komba matsampeka répétez ça mikitsa mpeka na komba matsampeka akoya saki tole ta rasele po ba bakansaka baza ba aigle menga na mona ba ngolwa ba mwanu babokola ka ndege te numéro 1 musique congolaise numéro 1 ya féminine musique féminine congolaise musique masculine te papa bon fali mututu ayebi o fali azana mboko ata ba boy kolobela ba petit na eto ba benga ye wana ba nini ba komisaka ba yebi o yaza 55 ans donc 55 ans bazuzo ba 55 ans lelo siko ba benga ni bango ba osuka empire du mal bana bato otie ba vie na bango wa voilà mais tout le monde dit qu'on va faire ya weranson ko pesa héritier lumière bana wera nyoso batomboki comme ko leka émission puis les athées boye mais comment mbele ba polémique vraiment likambo lumière wana weranson a pesa héritier yo mono lumière wana izaki ngana ibsaka bino souvent eza bela iloko bat bako tata mikolo boko landela te mutape sine mwana na bango suka jouer eza ngo ba jouer oyo papa na biso weranson azo kabola nana akabola ki na biso mbula papa ndimi ko pola na biso mbula na festigola tanga tali boye wata pazaka na ba caprice na ye alugele mwa kolema moko ya libala ya exaucer to gradia ke landisela eti donc eza ba biloko moko boye to ko créer en polémique te po puis les athées chargeurs les athées et chargement ndengini bon c'est un panneau ba chango likolo ke panneau siko tina ba balandela ba panneau wana chaque jour ka panneau faut ça la rappeler fallait papa baxela moi chargeur ata endurance na po être là il a ça qui n'arrête ça un chargeur ya na sakité boto na mettre ninja mdamima yango to yebi na yebi yango bébé ngape ba pesa nga linette tangu via yaki linette mo la te bo pesa ngai habité yo pe zo ya yokasi akwa migolo 20 ne so kutene migolo azo pesa so rater linette to rozwa pe chaussure même on va faire go la programme a fait go les anini ba ose vraiment on fait go la ça là déjà après festival là babi comme simba quitté faire rigolo la position les ba faire rigolo la position ba na te bot nani azo pesa ba cadeau na Cameroun ka faire rigolo donc tous on a préparé Ali Bomier donc le 24 avril 2025 tous on a na New Arena au tozobenga New Agola po tozada na 90% ya billetterie na biso oizo teka malrola nguba na monoko bana nzala na este donc bat bazo lela feregola donc kondima te ke touta ko beta double arena donc bat bazo zela feregola les chers et annonce bon niveau balingi feregola donc Didier do bazo bayebi ke feregola za moto a consola kamitema ya ba Gaulois ya ba gladiateur ya ba bataring donc aza moto oyo ba mama pena ba fandaki ba monike musique ezongi ba komo kende concert papa na mama ba simba na mwana okala ba concert mso ezaka papa sacrifier mwana mama sacrifier garçon na epo abi garçon déjà za mbango akoli pour so ebandi kaka ba combattant baza ba kokima
mais lelo ekoma pe mutu to alati bilamba ne bien kepe opesi fali merci ninga azongisa musique azongisa mpona bana mike biso loka musique tout entière mutu tu aya na musique azala mwela azala handicapé azala bon son homme atelemi aye musique eloko to lingeza te ke papa aboyi na epo musique moko ya bana mike donc firigola azala musique matire on sentir ya mikolo pena donc ba Fabrice Kitamvu on sentir batutu ba Fabrice Kitamvu bazaki wana ba vena ngai Bestino Bilele bazaki wana ba Malik Nzila le petit frère de Dani Nzila na Irlande bazalaki wana ba yoka bonne musique ba Cédric Yamakilo Gaulois puissance pe bazalaki wana donc tout ça qui en jaillit vraiment. Ok, merci beaucoup Made Swabana, je crois batebele ba oka sengoton na mbakayo Jomar Soudi na kati ya Australie, mon partenaire privé bazara vraiment les sengo tangu na yambaka Made Swabana awa na kati ya Kinshasa barape salama bien barape toza ma coulisse tandenge ya Gombe to kotanga kombuti par rapport que tozolinga vraiment te bat baya koyeba soso ndezol tambolela toza wana na Gombe na justice wana donc toza wana le rep la chose ça lundi jusqu'à jeudi tozo bosser vraiment pour spectacle ils a vraiment au rendez-vous biso to préparer rideau pour te préparer répéter que non to préparer ba rideau pour kuna to kanga rideau to changer ba salle ndenge ya formule mais kuna pena biso to préparer non spectacle na musique pour toza ba musicien donc on doit chanter que danser donc on doit danser aussi dans la coalition. C'est un peu ça, voilà. Voilà, merci beaucoup. Ma côté ça, Babi, Kinding, Bali, moi, ça m'a rendu bino et ça n'est ni poto si ça. Ah, Kinding, on bala moi ça s'appelle ni. Kinding, jamais on. Ça, ça, moi si moi bon, ça ba ten bat. Mais il mourut non médiocre. Répétez ça. Aza moi soit bon, ça ba ten bat, mais peut ten ils en médiocre. Donc botika kimuta mabebo wana kimuta mabete magam na bango eza bali bo sebo azui mwasi na ye ba ngai magam onde singa na kokota ngote na ko betela muze maboko te pona okeza ya mwasi abatu soka zalaki femme d'autorité ngana ngana na betele maboko Kin France Télévision nde magam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi biso toloba mingi te tosala nde makambo abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo tu ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous avons passé dans mon master mo sala na émission programme Yannick Wenge